Ezui partout dans le monde. Ezui na molongo mobimba. Ezui mwana oyo azalaka na likambola motote. Ezui atele makawana pona ko telemisa bande kona ye, bana ye kolona ye. Bankana na ye pe ba inongo na ye ete to telema po ete to katatina ya likambola biso kasi lelo Ezui na chaîne yango Libération na molobeli yango Océan de la presse congolaise ba komi bongo ko motindela ba convocation bipai na bipai moto akofunda ya yebite soki ba avocat ba akokende moto akomona na te ba sengi bobele présence na ngai yango to koloba problème nini yango oyo ezui eli nango na République démocratique du Congo to pe chaîne ya Libération et sali bongo nini pambate biso to koloba bobele bosolo pone kolo biso Congo na kati ya Océan du Congo. Merci nabino bato bozuli bakoya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchana Océan du Congo ezali esika oyo to akaba Kongomani esika to panza kampoke Florence ya Matondomido esika oyo tochaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu esiko to libongo ko sensibiliser, ko mobiliser, ko conscientiser ba peuple congolais ezali esiko to zali bongo ko sala éveil patriotique ezali esiko to likolongola peuple congolais la bolema ezali esiko to telemi bongo lokola ba Jean Baptiste ezali esiko to zali bongo ba Sinzili Florence ya Matondo Mido ezali esika o to libongo ba Sinzili to libongo ko beta mbela koloba ete peuple congolais telema po ete mboki yali na occupation maso bali kosaela yo okozwa bongo ata kolitomba te pamba te ekoloba biso ekamba mibongo na biso moko te pe biso moko te nde tokokata tina likambo na biso ezali bongo basusu nde bazali komi katelaka yo likambo tala tina esengeli yo peuple congolais obunda etumba ezui ezali bongo komo kundolela bino maloba yankoko na biso le laboureur o alobaki la biso beche fuyene laisser ni place que la mer passe yango to ali ko kundolela bino koloba etela lisekwa ya Congo esengeli moto nyoso acha maboko na etobunda etumba telema na mopanga telema na moto telema na maloba telema na bonkonde boyo po ete tolonga likambo pe banguna babanga biso ezui ezali bongo komo tombola baye balembi lokola mana nanga na kudialo langa kunyado alobi ete passe ko sala na Congo mweli susu te milelo mikolo nyonso bali bongo na mboka États-Unis d'Amérique yango na ko ebisa kunyado langa na mana nanga ete bozwa malako o ezali ko uta na Océan du Congo la chaîne de la Libération pe ezali ko ebisa bino ete bo telema bobele bisika bo ali boninga na te po ete liseko ya République démocratique du Congo ezali bongo kalate pona nini bo komona basimbisi ete to yebisaki bino ete bato na mabeto baloki bakobima bisika binso ezwami bango bakopanza na po ete Bible elobi bakoya na nzela moko kasi bakozonga na nzela sambo talatina bokomona lelo ba o bazalaki baninga mibale to misato bokomona te liloba ya Nzambe kokokisama eye mpona kokabula bato batano mitano ezali bozangi boyebi esengeli etya mopanga na kati misato bakende pai mibale bakende pai bakoza lisusu lisanga te na mayele ya bonyama kasi Nzambe kokabola bango po ete bazwa mayele na boyebi ko ute pa ya Nzambe pe basala pratique oyo ute pa ya Nzambe pe misusu batambola na mayele na boyebi oyo ute pa ya Nzambe yango bokomona tolobaki na bino ete likambo ya Congo ezali likambo ya mai na madesu lelo bokomona te peto tunaka na bino tolobi eske boali neloko pamba te po oyeba ete yoko bundela Congo po zali kotambola kati na bosolo ndeko langa eske oza neloko tuna ndeko lola pembeli tuna eske oza neloko ekipe pola te tuna mokonzi la Angleterre eske oza neloko lipasa na ngai ino ya CNT live eske boza na eloko toko tuna ba Congolais boningisa bango bisika bazali ningisa moninga ningisa ye aba pour amenta angolano bondi ya botarde bono itela miseko komela bino botuna bandeko eske bazana eloko manki ya eloko lelo ndo komona makambo eza la République démocratique du Congo eske bozana eloko eske ozana ngo mama Pierrette tuna ndeko eske azana ngo mama Samuel mama na Suisse la jolie eske botuna bandeko bazana eloko parce que soko ozana eloko te ndeko langa océan ko koma problème na yo okoluko kangiso océan ndeko langa mokili peza ndenge lelo bato bagangaki wo la tongo bakanisi ba ozwanga me bazuba petit mobo yaya Dieu est là Dieu est juste la sentence na sans reproche la jugement na
Ezui la monte religieuse na plus 90. Corée du Sud, Corée du Nord, bana Singapour, batelemi Canada, koyakate Australie, avant di États-Unis, ya bimana number 1, ya telemaka kaka bana Kinshasa ye. Alors biso pe po no Ezui, no océan de la presse. Betuke bikana ve. Betuke vutuka la mani ma ve. Betukele. Bango wana pe ba koti na kati ya course yango. Merci encore une fois na République démocratique du Congo la ba congolais na ko consomaka océan de la presse congolaise bolingo yangwana atako na libanda ba kotala biso kasibino bolobi pona amour ya patrie to kotala océan de la presse na chaîne na Océan du Congo, chaîne à Libération, Kunande Bosolo ezali elobamaka. Po ete mayemanso oya loba la biso yango oyo to komona yango koko kisama. Nyonso oya loba yango ebungi te. Atangaka bakombo alobaka ya lobaka na liboso elobinde kolanga na mobali. Alobi te to koyoka bilote Océan lobaka avant. Makambo alobaki yango avant Félix Asala. Makambo oya ba politicien lobaki yango avant na 2019. Lelo pe ayebete la biso makambo to komona lelo. Bloc o marque alinga sala lobaki yango avant que union sacrée kokufa. Alobi botika kolukela ba problème parce que azana longueur d'avance to pe saye maboko. Merci Ndekolanga. Une fois de plus, Océan va commencer à aller débat quelque part. C'est que Nzambe azali kofungula emoniseli. Yangonde nkembola Nzambe soki moko abongoli motema tompate o ebungaki ezongi na nzela. Ndekolanga zonga na nzela chaîne yangoyo. Lelo na ntongo moye. To kutia na bande kwa de passe. Bako kele vers aéroport. Bake ko sala nini? Bako telema na ba drapeau, bako loba. Ndambo pe batika ina limete. Eko soko eko ndongo. Balobi arrestation à Jean-Marc Kaboun dans l'immédiat Félix Tshilombo a signé. Oh, est-ce que maman Martha Kondim? Est-ce que maman Martha Kondim? Bakanga Kaboun. Est-ce que maman Martha? Ngai tende komoka tunaki. Abi ah boko boboka nga Kaboun. Est-ce que botuni maman? Ngabi maman. Naga seki Denise babi maman Martha. Ah. Problème yango ya kwei. Est-ce que bako kabonate? Problème à maman si fait qu'on se pose à la Congo. Dès qu'on a la zone, ça veut dire faut botter la ligne à Makambo. Il y a un sérieux problème. Maman si fait kenda wap. Maman si fait à kenda wap. Parce que bakanga kaye. Après disparition maman si fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais aujourd'hui, est-ce que bakanga marque? Batu balobi, est-ce que maman kondima? Répétition à Makambo dans la République démocratique du Congo batalo ko teli falancé. Bilo batula mayele bozo mona to bozo mona te. Problème, il y a Congo et occupation. Problème, il y a République démocratique du Congo et occupation. Il y a Ngone Sengeli tout ça la conférence. Pona kotali sakala bato po ete bako bunga wapi to zalaki etumbe zali nini to komi kokota la ba fitilité to bungi nzela dala lelo to kopesa Félix baboko po ete bato la balobi Kagame akobanga Félix yango to kotula mitula. Est-ce que Kagame akobanga Félix? Kagame akobanga Félix to Kagame akobanga pression ya ba congolais oyo bakocha Félix na ye to lo balo Kagame akobanga Félix ba to balobi boye Tshilombo kozwa deuxième mandat oyo bazokele kopesa ye parce que ndenga azali wala boye Congo la mikolo misali koya akokomisa yango lolenga lobaki oh ndikolanga ya solo ezu likamna mutute ezu likamna mutute ndekolanga oboti mwana yo na une année masela 2 ans masela 3 ans masela 4 ans masela 5 ans masela ndekolanga ozela 6 ans pour kundaye atelem yobi encore 10 ans ndako telem kasoboti mongolite ezu la monte religieuse. Congo a un sérieux problème compréhension. Yango sengeli to bundala ko chingola ka congolais ndekolanga komola ka pasite foka koloba lilobande yango esikola ka lilobande bikisaka na nzela ya lilobande mutu akobika mais soka yebite ndekolanga kozana foi nini ko bo comme ça moyibi bo comme ça chekulaire de la semalango to ekolela ndeko na ngai tozana droit ya ko sensibiliser ya ko mobiliser onde komoko tunenga ngoyo saka tende kolanga ana sta mobilisaka ndekolanga na suna posa la pesa d'information te. T'as déjà eu tant d'informations mais tu fais rien mon frère. T'as jamais compris.
C'est qu'on est en train de t'informer. Alors maintenant, on va sensibiliser, on va conscientiser, on va faire l'éveil patriotique. C'est ça que nous sommes en train de faire. On n'est plus le temps de vous informer parce qu'on a tout dit. On a tout dit. Donc, dans le Congo, il y a des Rwandais ici, il y a des Rwandais là-bas. On est en train de balkaniser notre pays. On est en train de comploter contre la nation congolaise. Personne ne nous a crié. Alors maintenant, on va sensibiliser, on va mobiliser. On ne peut plus informer. Maintenant, on est en train de sensibiliser, de mobiliser, de dire aux Congolais de faire violence pour leur pays et pour le nôtre aussi. Parce que nous sommes censés d'être violents pour la République démocratique du Congo. Parce que la Bible nous oblige d'être violents pour hériter le royaume des cieux. Et pour la libération aussi de la République démocratique du Congo, ça nous demande la violence. Il faut qu'on fasse la guerre, s'il vous plaît. Sans la guerre, on n'aura pas la paix. Espérons qu'on comprenne. Donc, on est en train de sensibiliser les Congolais. Parce que ton est soutien à informer bango. Parce que tout ce monde est compris bango information. Ton ami boké il y a un sérieux problème dans Congo. Voilà Kagame a son compte avec 3500 militaires. Voilà Museveni Saliboye. Bazaboye na non Bazaboye. Maintenant, tu comme ko ça éveil patriotique. Tu comme ko conscientiser, ko mobiliser. Ko ebisa tango ko kitelema. Lata molato mo etumba. Il faut toi intercaler bango na boy. Parce que ma pona meza na tinate. Yango biso tozo sala. Yango monto ke nango campagne to sala ba conférence de presse. To ko kota bisika nyonso pambate tozali bobe na posa yako kende ko bunda etumba. To komi na tango o yako bunda. To komi na tango o to kozonga lisusu simate. To komi na tango o to ko permettre lisusu maponamite. Tokomi na tango oyo mosala ya moloke sengele bimalibanda. Tokomi na tango oyo mabe kombola ngo mabe, bolamu kombola ngo bolamu. Tokobomba lisute la sa libeka. Ndetala yango océan de la presse azali wana pola kopesa pole. Eko yinda eko ndongo ndenge tolobaki ete satan kote la bango babunda. Satan kote la bango mama missionnaire. Lo sambo la biso zakete satan kote la biso to bunda. Kasi basala ki yango lokola lisano. Basala ki yango lokola lisano mama odete na plus ronde la mboka nita baba ifoku yo motola bakoka lumumba. Basala ki angolo kola lisano ndeko na ngai kasi lisano yango epeli moto tango ba répliquer kabunda kokite alobi oyo ezana mesofo senge na bimisa boko bele moroïde likolo ya basi ya makango. Ça c'est grave. Quelle révélation. Mbongo ya ram ekendande epai ya ba petite à 100 kalbar. Qu'on se dise la vérité, Kaboun nous a dit. Donc ekendande on a ba boîte de nuit. Et Kendall Angola ba oya ba boya tongo tana po ba ningisa ka fobo. Donc quand nous on est en train de souffrir, biso tozolela, lotili ki ezatema ezate mbongo na biso ezokele quelque part. Yango zo mona ke soko ke ba côté mususu, masenge koma trop cher ndeko nanga. Masanga basala yango kakawa. Moko mona ki côté mo ba chelo mulangi moko boya mukebo e $15. Aïe aïe. Repas et 2 jours. Bongo ya biso koto. Une semaine. De toujours comme Thompson moko muke. Mais batu moko boye, ba osaka na mbonga Congo. Alors soko lobi alobi batindelo convocation bakanga. Vous êtes malade. Vous êtes intimidé banal. Intimidation to kati vaccin ngo nous sommes vaccinés contre la violence. Toko bunda tumba ya Congo c'est le fait zate. Yango wana oza komona tato kei to zongi tolobi esengeli unité. Tozala ini. Tozana posa ya unité. Et nous ya division parce que bato bazo bundela bazo bundisa biso ba yebi lo lengeli bazo ya pona kopanza biso bazako kota la kati ya mbongo po ba yebi ke basala biso bongo bataya biso sur mesure yoko zwa mbongo te yoko zwa te yo il faut suka kaka la ndenge wala ande ko mo benga mamo c'est un joli et coiffure na ande ko nga mikolo na bonya nga bakabelo mikolo vraiment na boyango nyabina zonga na moi look na nga zaka lango quoi. Merci beaucoup hein. Merci vraiment, c'est très gentil. Pour nous, en direct, que Dieu vous bénisse. Nazara nanga pe moi. Mais to bundela de Congo, mukolo Congo ko bonga ndeko nanga, muta mabe ko salate. Muta mabe ko salate. Tabule alobelo ko moko mwasi ya mabe azate la se nzambe. Il suffit kaka alia alata malamu.
okosepela na ye. Okosepela na ye ndeko nanga. Okosepela na ye. Tozo sindi ya ikia, tozo sindi ya lelo. Différence. Parce que tant mbongo monani, omoni kazaki na ye mabete. Le taboulet avait raison. Cindy, je t'aime bien. Donc, biso ndenge toza na Congo, tozo vieillir pour coller ezate. Tozo vieillir parce que Chilombo ye ko foncer biso la libulu. Toza ko vieillir parce que Kabila ye ko sala biso mabe. Toza ko vieillir parce que mboka eza na occupation. Nous sommes occupés, moyen to bika malamu ezate parce que mabele na biso zo bota te selon rythme la biso. Et comme ko bota selon rythme bapaya. Bande ko langai tozaki na matanga. Parce ezali tokufeli yako kabuya. Chandenge ni bakende kokunda mama soso. Et bon, to silisa na biso to kela biso évangélisation to ko zapela direct bientôt to solo la makambo ya Congo ndenge to besana Achille Tela na France to bengala ko alors Congo biso sango toyekoyoka papa akufi basusu bamonaki on dirait théâtre, on dirait lokuta. Mais papa alobaki ke ngai nakoya na bilaka na kimbangu na padi na kimpa na nzinga nakoya na bango. Ebongo motu moko nakomona ye te liboso bokomona bato wana po soki namoni bino ekopesanga mawa awa mokili na biso Afrique ndenge bazomona ke eza théâtre likambo te bacontinue kozala na théâtre na distraction mais distraction eza te. Na banzi wana bomoni bandeko na ngai bato na milimo bako kende bako tikela biso maloba alobi na kei me na kei te na koya mama Kimpa alobaki bobomi ngai na mwana me boye bayete mwana kozonga Kimbangu azonga mvuluzi ya yei mvuluzi alobi na kei te me na kozonga bomoni bandeko bazalaki bapapa mpadi basalaki musala bango pe bakei balobi tokozonga bomoni mama soso ye wana yei ye patiki maloba pe bilembo akufi na mpota la loboko kasi eko bimisa makila elembo moko ya kufi ezali te kasi akei alobi Congo esengeli esikolama pe bato bamoni ba miracle bakokai komona po etazali moko ya mokambi ya ecclesia ya baindo na kati ya République démocratique du Congo. Tokosala pas en direct parce que bato batuninga mamo se ozaka chrétien comment ozali koloba makambo ya bato ya église des noirs en Afrique. Tokolinga moi to développer pelo Congo. Toye basi église des noirs et c'est la sorcellerie. Tokolinga toye bayango. Parce que tant monsieur ezaka variation ya bamo. Po bango balobi biso tozali église ya baindo na Filika. Po bazali baindo. Po on suppose que balobaka pe église ya mindele ezali ndenge balobaka Jésus. Bon wana faut to sala ngo émission mobimba ndeko langa parce que ceux qui te comptent en Jésus et que perdre sa verre nango par rapport à la lignée à Jésus. Toko sala émission mobimba oyo tokolinga tozala en direct totangaka Biblia tozwaka biano oko comprendre que na bato o balobaka ke Jésus est le blanc baza na confusion na bato o bazolobaka église ya biso kaka baindo eza confusion parce que Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc. Mais bakabolinde ba race. C'est que ceux qui bango balobi église la biso ya baindo peut-être ba ko sa ela bokoko. Oya biso baindo pepe sa biso bomoy mais nzambe ya baindo azalaka te nzambe ya mindele azalaka te parce que yende nzambe moko oya keli mokili mobimba na biso la mendele différence ezaka parce que batu balingaka Jésus te parce que Jésus a mal compris et pas ya ba chrétien mais mokolo o tokolakisa bango le vrai Jésus et le vrai nom de Christ okomona ke batu bako comprendre que biso to banene biso ko kozana erreur par rapport ya bato ba memaki évangile parce que évangile ekotaki na lolenge o elongo banete yaki pa ya ba missionnaire pona koboma ndenge moni ba mama Kimpa
donc babebi sa force ancestrale na biso po bakomisa yango bondoki makambo wana tokokota na yango tokotalisa bilo parce que ngonga ya makambo nyonso wana ekomi esengeli molimo ya moto ezala pole pe azala libre ndenge bolobaka na lokota ya lifalanse po ete tosikola mboka na biso malamu alors pole seko ezoma malamu ekobanda na molimo molimo epesi forme na nzoto ndete la biso tokei yango moni océan de la presse azali wana ba potentialité na divinité pour na enseigner bilo kotalisa bilo post pole yango naza ko biso ete bo s'abonner massivement na chaîne de Libération boko zalaka bongo de cité pe merci na bilo bato bo s'abonner déjà Nabino batu bozwa kaliba kwa kolanda émission du début jusqu'à la fin ko liker ko partager ko tia ba suggestion ba commentaire pe ba j'aime nzambe akopambola kabino boko sala ba maladie kasi nzambe akoselisa yango ba problème ekoya boko mona force ya nzambe parce que boza la chaîne de Libération net mona mère de Bruno kasi mawana yo muto za ko ya pour déstabiliser chaîne o ndekolanga chaîne ezalaka ya nzambe chaîne oyo eza ya nzambe nzambe azomema yango bongo ndenge ndeko moko aloba na nga chaîne oyo kokufa te nayebisaka oyo eloko moko nalobi okotuna ba journaliste tout oto osana bango musala oyo nano bayamba mutu moko te na chaîne moko tabeti 100 000 vies azalaka te ça veut dire naza likolo la bango tout parce que na beta 100 000 vies na ria kola kinga ya mbanga donc na leka na batu oyo baza ba député na leka na batu oyo baza ba politicien ça veut dire tango batu bayambaka nga na sala ka ba vie na ba chaîne na bango mais bato wana mususu boyamba bango botala so ba kosala ba vie cela veut dire je quelque chose mais na chaîne o eza problème à vite na chaîne o eza problème et libérer République démocratique du Congo cela veut dire faire la combattre mais jamais abattre de chaîne o eza na problème à vite po yebake na sala ka ba vie talanga na ba chaîne na baninga yo monito za combien ba benga biso bayamba biso que tozo répondre bien tozo lo ba bien Mikolo kutu na boya ta invitation à télévision c'est parce que na kati la biso bazomona quelque chose parce que nous sommes pas seulement des journalistes limités nous sommes des journalistes engagés des analystes politiques et puis ngai océan o emutu la côté si analyse que journaliste avant d'abord asala analyse ezanga c'est ba wanga ni to sala bango débat basala yango te bango banda okene ko benga ba invité c'est par rapport à nga na yeko yebisa bango que journaliste c'est pas ça nzambe. Cela veut dire qu'il faut penser na yepé ça la même en mboka. Atali Samaël na il faut ça la analyse par rapport à makambo ezoleka. Alors c'est océan da sali bato ba journaliste lelo ba sala ka ba analyse na plateau. Aza yemoka bando sala analyse azu vidéo a che. Et ça marque océan de la presse congolaise. Parce que ba journaliste tout bazar na ba invité. Et pour comment on a bango malgré ba sala ka ba analyse ba sala ka tenetinga. Parce que nga bazo consommer nga pendant des années je suis seul je parle avec les abonnés. C'est pas peu de choses. On les a faux débat. Donc ça n'a pas de sens. Il y a tout côté dans le bon. Ici, c'est la libération de la République démocratique du Congo. Océan Koboma, on a vérité, mais à Coco, on a mensonge parce que moi, j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Tout le monde est Congo, Félix Tshilombo Falongwa. Maman Jawa, salam alaikum, la musulmane nganyonso. Félix Tshilombo esengeli alongwa la République démocratique du Congo. Peba Sambisaye. Yango tozolo balaba député. Si vous êtes les députés, oh besoin c'est la nation. C'est aujourd'hui faut mention à Félix Kota parce que haute trahison. Willy Mikish. Oyo alobaka na bisoke. Papa Tshisekedi lokola kiebo je même ma couper soka kozonga ka. Mais ngana tshelo boko longa bakata kozonga te papa Tshisekedi akeya zongi te aleki na même plateau la mona mboka le bolo jwa moto la mayele lo sako bokula kabisi kozali alobi boye ba M23 ngai wili na sola kala bango tozala ko sola bango ndeko langa nani ndekolo ya M23 na République démocratique du Congo to sola kala bango ba sola kala ba rebelle lolenge nini basola kala bango wapi c'est quoi pourquoi boboyi makambu oyo mwana mboka luwara lobi yepete mutalobi basolo linde kolanga comment bosolo bakeza le couteau sur l'ota Mikish alobi yango deuxième phase yango po ya kosakate cela veut dire yepa yeko sele ndenge bolo bakalo kota il français maloba oyo ba M23 balobi alobi iyo to sola kala bango iyo ba M23 bazalakawa iyo toyeba ina bango to banda ko solo la bango lelo te ba peuple congolais boni to so dévier makama kitoko beye ko yela biso vidéo bimi M23 lobi to sala ki to sali ba corps mais Félix a to cité to solo la Félix avant to lobi te tam se ko sa nyungu nyungu ba jeune aye boto kei to lobi bon mais lobi moleki
Wilimi Kisholo, ah, le baka la biso la liboso, le quoi prophétie. Alors, papa, tu sais que la cause, on a tel le quoi la kiebo, jamais ma mère coupée. Ça veut dire, ya baka, mais justice et sambi ça été. Peto kata eli boko te po alonga kili kambangu. Adzongi li susu. Bobele la nzete na wana koloba ke ba M23 to sola kala bango. Mboso ba député bosa wapi pote bosa la motion ya haute trahison contre chef de l'État. Nandenge alobi parce que mobeko li konti pe solo bayango. Comment ya koki kosangala na ba rebelle baso ba congolais pe moto mosu congolais appuyer yango. Cela veut dire que les seigneurs vont s'ambisser bango. Mais bien besoin s'ambisser bango te besoin d'anda boseo besoin besoin ko éveiller peuple. Pour peuple longa la bolema telema. Océan sali bilonini bande kolangai. Bato penza ba ko ba makambo ya kake la mato ya bato. Oya ko kamwisa moto ko ba mande ko lopo lo bito sola kala to lia kala ye. Kabila oya sala M23 azali awa. Félix azali. Mais bien besoin d'angai pona tika ko ba bosolo te pona amour ya patrie na ngala ko ba ka bobele bosolo. Personne qui ngongana ne bele mité boko sala nga mabete betata permettre mais lokola na on azala linia ko sala mosala bisiko ya tinda ki ngana na comité ndeko boko lukanga ntongo midi pokwa jifendele boko zwanga te be ba prière ba mama missionnaire ba mama Samuel banita babe ya Congo mobimbo le beta mama ona na ebieta bi mwana na bonde la kapono mikolo tout ko banda lelo ko mela kama itenga moko bela charger la mai na yo. Alobi po nzambe nda alobi na sunga yo bobeza mai nanga kabuya ko ozo la bilongo mai aina 10 paquet na ye ayeko tika metolo bilo boko nzambe ezala kabuya ko ozo la bilo mai po biso buka mona buka kukila na lobi tika nzambe azongisela yo po ezali lolenge la yo kabuya zo ata paquet moko to la kisa pepe ndenge ni nzambe akosala bikamo na ye mama na yaki na ba mai na ye tolobi lokola ezali etinda ya nzambe elembo yangoyo ayeda ba paquet ojomi abi mwana nzambe abi na pesa ka o mai na ina na jomi o melaka male malembe mais tolobi nzambe pe apambola ye pamba te lokola na kombo ya tata biso tokoboya te po tata moko ayebi pona nini na nzela ya mama aya pe kosunga mobundele kolo Kongo tolobi cha tokomela mama po nzambe nde mutapesi biso mai ezali bongo bomoye ndeko na ngai tobunde tumba ya Kongo la bosolo ndeko na ngai kobanga te soko lobi ona kolobeza ekolo na ngai ndeko na ngai kobanga te ozala milimo bankoko na yo ozana milimo ekolo na yo ozala milimo bato babunda ya solo pour la République démocratique du Congo kasi tolongwa nde na bafitilité. Problème ya Congo eza occupation. Problème ya Congo eza guerre bazo sala biso. Alors Congolais ko sala nini? Congolais face à la libre la mboka la ye. 25 tonnes choc raba yiba kayango. 25 tonnes ya or s'il vous plaît. Wolo ya Congo chaque rang chaque année et kendaka 25 tonnes. Eza kobima. Na inouenoué bakena ngonde kolanga. Et si la kapete mais bako koba koboma po bazwa cobalt bazwa coltan bazako sala ba projet minene ya industrialisation ba industrie ba mboka la bango basala ba industrie pona yo lelo ndenge na ko yebisa oboye e kondongo apela ngambo la bango euro ekpai dollar ekomi likolo crise wana ko zwa biso oyo twali le biloko la biso mais bango ba ko lengelo lengeni bakobika e kondongo la ko yebisa yango wana tolobaki boye baye kolo Congo biso banso la biloto la pongi ya bolema te to tele memission ekola musabino yango to na tango ya moto ya leboloto nzamba so kitsa moto pote to dikisa misala satana kasi yoko yingela na ndako ya satana te kolia pena maboko ya satana te jabulu akosa yote poete jabula ya kapela bongengi lokola mwanze ya nzambe kasi ali jabulu lokolo komona bakabila lokolo komona ba Felix akomona yoboye abengi yo ndenge babengi Mark oyebi mpunda mata bokonzi ya mpunda ezalaka boye na banzi boyo kaka voya Rubero melelo tala tango babebisani Denis akoti Kagame akoti Kabila akoti balobi tozo soutenir Jean-Marc. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Bako soutenir Jean-Marc par rapport à quoi? Parce que Jean-Marc égale à Félix, Félix égale à Jean-Marc. Mais lelo komi
il faut bakanga Jean-Marc parce que Jean-Marc a comme ko beta penza nzete na libanga mba mibale ya ki ne beta moko nkande e makasi bilo bobi bobuka biloko langa bolobi bosala nga bo lezelaka pe bu na pomola biloko lo se tikali Jean-Marc ko bimisa manzaka ya basuki ya banini. Alors tango biso to kozela bango bakoma na dimension oyo po basala 4e grossesse ya Kabila oyo kobota mwana ya malamu Félix akoumela pour la balkanisation yango ngana eko interpeller conscience na ko yebisa yo kokota te na makambo wana pona lobelaki yo déjà bazako formuler 4e grossesse parce que 3e ebima ki prématuré et simbité na ngolu ya Nzambe tata 4e yango bazo sala yango kasi bazo sala yango la makasi nango nyoso po ezwa misisa yango ngana yeko yebisa onde kolanga po na lobela ki avant na lobi union sacrée kufi bloc patriotique kufi 4e grossesse ezako ya parce que biso to tambolaka la face A bango batambolaka la B C D E F ba nango la poche so ba moni simbité babimisi na yebisa ki bilo l'avance yango bomoni union sacrée motaka ekei nango Marie-Jeanne Bololé. Mais lelo Jean-Marc toko déstabiliser bango pe toko lakisa bino pole ete bako réussir te soki boyoki biso bako réussir te soki boyoki biso mais soki mon pepe e kumbi bino tala nzembo la yebisi bino boyemba soki mon pepe mabe na kotala seyo na kosimba kaka kombo na yo Yesu na elikia nanga na kozwelonga na kombo na Kristo tokende ndeko nanga mo pepe mo nyonso kotelema liboso na yo yo tombola misiro bobe likolo oluka nzela ya malamu oyo kolanda Jean-Marc bokoyo kosanga na été. Il a fait des habits dans la République démocratique du Congo. Il a tué, il a assassiné les gens. Aujourd'hui, à quoi cause la opposante Yaye Moko. Il se pose contre qui? Il faut biloper vos abattus la mayele. Marc a ça qu'on se posait pas yanani. Oh le lobo limbo pese ma beaucoup. Mawana Franck Diongo. Position exacte. Mais ngana zo bisa papa il y a jamais trop tard. Il y a jamais trop tard. Pourquoi bozo kokate ke Olanda qui est là comme on sali ces conférences de presse à bien bien Landa qui mena ebisi bilo batola baza mabe on risque quoi? Qui ne risque rien à rien. To bunde tumbala biso na awande la sisi ndekolanga. Koyo kanga mabete na yeko ebiso bosolo. Kozela Félix ta kosela le logote, kozela Jean-Marc Tezali plan ya banguna kasi ngai na oto telema to bunda. Landa biso la kacha makambo to kokende malembe okoyeba ni tozala ngo posa. Na mikolo misali ko yabo komona biso lisusu ne tumbala biso ni tozali kosala kasi toza ko milenge les conférences de presse pour na kotombola mongongo ko banda ba enseignement to kataki na katikati pe ko dénoncer ba insanité soutenir biso ndeko na $50 na $100 na yo benga biso pesa biso yango ekozala bongo malamu pour la kati tumbo to ko sala finganga pozali moto la bolema mais na banze tango talinga boye omoni ke nyoso nazali sana we koyoko kokisela ngelo kote mais tozo senga yango parce que tozo bundela peyo oya kotonga na mabe nao ozana posa ya koyela koko ozana posa sala bilanga bazo teka partout mais okosala ngo ndenge nini tango yo moko kozala contrôle nango te na poto bazala bezo bazo mabe nao po bateka yango bana bilope obakol la poto babota mikolo bazo sala bazala bambongo mais faut pas construire ana mboka la bango siko okosoma mabele kotonga ndenge nini tango guerre kozala tango kimi ezali te bato boso babotolo biloko yango tozo yebiso ke vous avez le droit ya kotonga na mboka la bino bozana droit ya kosomba mabele a bozana droit ya kosala babilanga bozana droit ya kosala ba porcherie ba élevage biloko kilikili ya kolona po ete tozwa mbongo tozala mabele ya mbongo kasi soki kimi ezali te ndekolanga misala nyonso le kosala mate yango tolobi sunga biso benga biso la ba numéro o ezali ko s'afficher bongo to sana mais biso tokei mobembo mai na yo ndenge mama yaki na yo kozala malamu transport na yo mega na yo e ko sunga biso likunya na motote yako na mona mère tokozala wana kaka ndenge to zozala na yo na musika na miso kasi pene na motema on est ensemble famille au sango courage nzamba za na bino liwo ezali nzela ya moto nyoso merci na Kabuya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne merci na Moïse Ngombi misap électrique Pape Joy directeur recherche stratégique merci et bon retour au pays merci na sango mokonzi parebe miso babiso wana na moni bongo ba pouramento angolano bon dia botard de bono tere miso ko komela bino mamour d'angola na mokitene Florence
Matondo Mido. Vraiment, vous s'abonner encore une fois massivement. Vous allez vous décider, vous partagez l'émission, vous likez. Congo a un sérieux problème. Opération Jeanne d'Arc, opération Sauvons notre pays. Maman, moto mojali, moto mozimamite. Toko tambola pona ko sauver maman. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et qui passe soutien au CA de la presse congolaise. Toutes les mamans, Célestine Florence, papa Michael, la Chabienne, la plus Coranef, l'unique na Aken. Na mona qui m'appelle Nabilo Kassi. Pour comprendre. Moi, Makambo, moi, Kilikili, Nanzela Emine Océan de la presse, la Katangaise. Merci, Nakila, mais plus c'est 49, Boukele le Kodé Femme Pekato. Merci, na Maman Pasteur. Merci, na Maman Jovi. Merci, na Daniel Ngenda. Merci, na petit frère propre Zola. Na petite sœur propre la France. Maman Elisabeth Koimpumba la France. Bino tout, Oyoboko Bunde la Congo, la Bosolo. Équipe à soutien, Océan de la presse. Équipe à fondation, Océan du Congo. Tout Telemabiso Banso. Tout bunde tumbala biso ya ba valeur auto perdre le Congo et les Congolais baza la crédibilité te baza la valeur te parce que quatrième président a foudre biso en l'air alors tokoyi kondima biloko oyote et continuer il faut basambisa Félix na haute trahison pe Willy Kishi po bango bayebi pe baza kotambola na ba rebelle oyo bazali ko bundisa République démocratique du Congo, au Bazako Boma, pas congolais, on ne peut pas accepter. Tout le monde mboso, ce qui mbosa salité, naye mboso, ako kangama, mokolo oyo, ngai na yo conscience ezako tombwama, poète guerre salama. Merci Nabino tout. Partout au Bozali, au Tolingalagala Bino, au Tosolagala Bino, Boza tel mebile, Bisoto Kei, Kasseto Bosan était le number one océan de la presse congolaise. Il s'appelle Juka Am, on a tout moni les sous hein. Mon ami de tous les temps, les cœurs d'océan de la presse congolaise, Junolo, soit là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois, Nabino tout. Ah, Papa Michael. Samba Pambolayo, de Brino, mon mère, na Autriche. Merci Nabino na Australie. Papa Désiré Botuna, na Maman Elisabeth Botuna, na Papa Langa G3, wala na South Africa, na Cape Town, na moni bon père double Guy Lompinga, na Nana Lompinga Guy. Ah, ba ma passa na ngai merveille kitoko pe apôtre Doudou Sambi, na moni bongo un Guy Mapendo wa bolingo baba c'est là au dollar et pourquoi pas Guy Wanzambi, molonga la maman Sylvie Mwamba, na mboka kaka ya Guy Mapendo. En tout cas bino tout bisika bozali tozala bilo bomoko ingete la bala mvuluzi, courage da bala kimbangu dia ntungunya, courage na mapinga nelonga, courage la bakolo Congo, courage da biso tout auto za ko affronter réalité. Bruno Mimbenga, King Bukele, sans Lumumba Josué et Ngamoko Mamoseya. En tout cas courage l'équipe Nyoso Oyo Bongo Mikolo Mizali Koya tozo ko kuta un ambassadeur na Russie pour na kosola makambo kasto mona kipe moko lokola Thomas Luwaka yepe akolanda biso longo ye na banza kozala lundi kuna toko pomola po botala bisika ni bato ba oke ba négociation na individualité mais biso toko ki les force boko boyo soutenir biso Thomas Luwaka pe kozala lundi po ite tokutala kila ye bo moni bata kabila ndenge ba ko kende kasi yona nga toko la mpongi pona nini soutenir nous na œuvre oyo lobby et couper sa liseko ya République démocratique du Congo ingeta la patrie ou la mort nous vaincrons papa Alfred na maman Clarisse ce qui est soyez te bande kolanga tokutana pona ko bundela Congo et non au finga pe kulukaliwa ya bato mususu que vive Martin Fayulu Madidi que vive Fomozitu Lamuka oye lisu likolo ya lisu à la prochaine.